combien de personnes basent en vie grâce à des démarches à Moutouana. Alors, les lois Moutouana na minute de Tolo Baboui, à la ligne morgue cinquantenaire. Alors là, on a au Senga, Naba association, où il y a mon quoi créer. Bocha biloko nyonso à côté. Bocha, bozala liboke. Pour beaucoup d'entre Congo avec honneur, avec respect. Makele les alate, kimi ezala. Ce qu'il s'agit que non, beaucoup kokota na banda kwa bakonzité parce que yé ministre ya culture ayebayi. Mutunyo so ayebi, batunyo so et même président de la République ayebi kenza Congo akufi. Cela veut dire que non, vous êtes obligé. Il y a aucun de bête à ma porte, bino moko pe boni sa ba poche pour ta Congo akunda avec honneur na esengo na problème ya ta Congo zani. Azala qui est moko au four et au moulin. Ozo comprendre? Cahier d'adresse. Attendez ba te belé bazoganga. Et cause à la ye moko akoti na ngona mabele. Et à la place mususu yaya ato lobby que non on était les disciples de Charles Congo ba fungoler le porte. Mais yé moko bando fungoler le porte à côté pe afandi ministre face à face abeti pe masola linga tele me la pe ba. Est-ce que ça y ko kota na batu na bureau on a pas le ba que so inga na zate yenda zali. C'est ça aussi peut-être. Bon là je ne peux pas dire na ko kolobate mais à quel cahier d'adresse na ye. Cela veut dire que non ba o batikali bango pe ba créer ba cahier d'adresse na bango. C'est quelque chose de très important. Parce que je sais, place où on est à Congo, qui n'a pas pouvoir et au quota. Pour moi, c'est quoi? À ça, là, on a minute, ça moi passe. Mama wa taifa Jika TV. Yasika yeye ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimbate et bebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo bongaka te makolo na yo bongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille. En tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa Jika Yemoko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute onde tozolo ba boy barivage koti na Kinshasa. En tout cas yasika soki Jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata mokoto ana problème à sa makolo et comment noir et comment mwindo comment na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso et longi tampo betama ozo ba solution te contacter biso maboko kentos yaya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na coca fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout to livraka. Merci beaucoup et koratete MK Beauté nde makambu. Voilà, merci de nous suivre sur Edocti TV News et Jika Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Bonjour à tous ceux qui nous connaissent. S'il vous plaît, continuez de vous abonner massivement sur Jika Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Alors, nous voulons un peu parler de Chaka Congo. Vous avez sans doute de connaître que Chaka Congo est l'ami de musiciens, des comédiens, des journalistes. Il était un peu partout. Si quelqu'un a un souci, Chaka Congo se présente toujours là pour apporter un peu de solution dans un problème. Tant bien même qu'il y a qui humiliation, mais Chaka Congo était toujours présent et aujourd'hui
aujourd'hui Chaka Congo ne plus. Depuis la semaine passée, Chaka Congo nous a quittés. Ça fait vraiment mal de perdre quelqu'un comme Chaka Congo, surtout dans le monde artistique et parce que Nathalie de part et d'autre dans un monde athée, Nani a besoin relève et puis Nani a supporter mes finga et à Congolais surtout de façon de fonctionner à Namboka mais Chaka Congo il a été patient, azaki vraiment dans mon thème monene et pour supporter bilo konyo surtout et dans le monde des médias tolinga qui est mingi, dans le monde de la musique balinga qui est mingi, dans le monde il y a théâtre pe balinga qui Chaka Congo mingi. Mbote bonjour na bayanga Nyo surtout Serge Baraji qui mbote na yo, Yvette ya mbote na yo, ya Florence mbote na yo, ba tout balinganga Joyce Singa mbote na yo. En tout cas, vous en commun bisous place Mozali et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur Edoxy TV News et Jika. Vous allez vraiment déçu. Je ne suis pas celle dans le plateau de Monsieur Elelo. Je suis avec Dada Taïfa Jika. Pourquoi tu dis Jika? Parce que Jika a collaboré un moment avec Chaka Congo. Tu as un peu de Solana Jika. Tout le monde rencontre dans Bango dans Chaka Congo. Vous allez moment où tu as travaillé dans Chaka Congo par rapport à Marambo, nous sommes au Chaka Congo, Chaka Congo. Judith Kalama, bonjour. Bonjour Nadia Gébé, la femme selon Jésus-Christ. Bonjour Nababonné à Edoxy TV News. Bonjour Nababonné à Jika TV News. Talakaka. Malgré santé et vraiment santé Zotungisabiso, mais tu as quand même courage pour te lever la Likambouya en Congo. Ça fait déjà 5 jours depuis que papa a la ligne à morgue il y a cinquantenaire. Donc à Koufa qui depuis le 26. D'abord, il y a mon banda, na pesina nous ba mes condoléances, na motema nanga moko na famille na ye, libota na ye, mwasi na ye, bana na ye, na pesi ba mes condoléances na ba collègue na ye, ba association zebele, mais oh il y a banda qui évolue na ngoma makasi ezali artiste en danger na révolution culturelle. Okay. Cela veut dire que non, à part ba partenaire, mais oh il y a banda qui évolue, pe oh yemo ko fonda eza en danger et révolution culturelle. Cela veut dire que non, to ko ici mutu munene na se rien à dire. Na pesimbote na FT, na pesimbote na batutu o balinganga. Ba o pe balinganga ite na pesibino bambote. Fabrice Mande na sima caméra na pesimbote. Tozo continuer kaka malgré santé zate mais toza obligé toujours to servir bino parce que eza musa na biso to s'efforcer pour ça ba permettre biso toza toujours parmi bato bazana bomo. Voilà, Edoxy TV News et Jika Télévision te présenter vraiment ma condoléance na biso, la famille biologique et à Chaka Congo, na banana union, c'est pas facile là, et puis na ba oya union surtout ba condoléance na bino nzamba pe sabino makasi. Quand tu as beauté na ba femme forte union surtout na lingarabino, ba beauté na biso. Jika et puis nous rencontre dans Chaka Congo, ils allons aller beaucoup na Chaka Congo. Merci beaucoup ma chérie. Nta Congo ponanga azamutoyo. Peut-être que tu vas voir Congo ya TV, boena boete. Ça Congo na kutana na ye à travers association moko ya bapanzi sango. Et sangisa bapanzi sango na mwa batope bakenda sango. Na kombo ya union sacrée de la presse. O mutu à l'époque azalaka na kin na minichu azate bébé Bercy. Je te salue mami pa yo zali. Ye mutu azali fondatrice ya eloko wana. Na surtout kaka jour moko ba contactanga na batongo balingi bakotanga na kati na lobambo ezali sanga o ezolobela makambo ya musala o to salaka bamoni peta musu ba yoki pesa sango ya makasi na ngati kana sanini na ndima bakotsanga ipe bon et arriva to solola kaka mais jour moko mami alobi non on va se voir aujourd'hui et pas ya pepe si wa na beau marché alors tokenda na bimape na kenda tibo marché to koma na bar ya sisi wa ezaki un certain dimanche ya zo présenter monsieur Azalate to fandi to kutani bisonyo to ebani baleya ba Yasmine ba Tanya to kutani bisonyo so kande to zala kaka to kutani bisonyo so muke to monika mutu keye na yoki ka ba Tanya ba komo ganga chaka de mon cœur ye ayambi bango nyoso na soko yebite okanza bango tu basi na ye ayambi bango wana ngape siko talaka mutu ndemba la liboso na mone mena mona na ngai na TV ngape na yepe na pesi yepe mbote to seki wana tala to fanda na première fois photo wana za na TikTok nanga. Ouais, j'avais vu ça. Première fois moni photo wana otolata ba pembe wana. Nde talaka nde to fanda na ta koko mais eza première fois na mona ta kongo.
donc affection ta kongo pesanga on dit maté que ça première fois na mona yi on ko ça qui était très toyé bana directement il fallait que tout soit mis en place tout le réunion sale mandenge nini muto il fallait que sala makambo azala ki na nous présenter alors il fallait que mutu moko pesa ba boulot ebi kande ba boulot ya ka boye pa na pesa ba boulot mbala moko na marka vie yo pe mama ba boulot ya mbala moko na marka vie to sala pe réunion les cas qui toko si wa ya offrir biso biloko ko lia to lié ba mbisi ba nini to sepeli era komate era ozonga abi yozo kende nga binga na zala na njili abi yo musika nga nazaka na victoire awa tomati na mutuka na ngai na tanya na nzela to bandi pe ko solola abi ba petit na ngai bino bokufa ko moni musala oyo via bandi ofungwa mana kata mutuka moni musala oyo lelo batu ba ko regretaka premier jour na ebanta Congo batu ba ko regretaka jour na ozalate batu ba ko yeba kati na lobi ezali solo ya premier jour wana baneni ni wana mama wana ko zala na 2001 2021 OK abi batu ba ko regretter nga so na zate alors bino yo il faut pas profiter nanga OK so na bengi bino neti yo tanya po wana déjà yena tanya ba yebani neti yo tanya to na bengi yo zaka vie tsaka na zana tante boye na boye abia vient tsaka aba tanya ko ko bisanga bi jidit vient tsaka ko tsanga partout na côté pas de dikinoani na côté pas bedachou à cause ya vient tsaka wapi na kota te na kota partout to solo là to déposer pe tanya ngana yesko to continuer la première jour hein ngana yesko to continuer là to comment ko expliquer nga akomo bimisa ba papier ya ba doléance ya ba dossier ya ba artiste premier jour to komi na 16e rue à Kitselinga wana a bien en tout cas OK malamu azu numéro nanga to s'échanger na moni na tongo akomelinga shiditi ndenge nini ola muki bien la bien en fait ça na la muki très bien abino ko so place mo boye place à mikolo pour na moni niveau no za mikolo na la la muka ka bona se retrouver na groupe mo boye na komona ngo révolution culturelle kune zara ba weranson musicien nyoso yoki kombo azala kuna na se retrouver ka kuna ka boye kapia na la muka na se retrouver na artiste en danger pia ka les mêmes jours tongo nango abi na moni capacité no ezali kolo na lingi to travailler na yo c'est là où attachement nanga devient tsaki banda tina ndenge ya kochuma bele cela veut dire que non il y a des choses oyo lelo eza utilité ya koloba ngo na TV voilà que to banda ko sala na vietara yo sali yango na téléphone otindeli etam susu yake ko imprimer yango a bengi yo tala loko za boye na pesi Rose Mwadjabu Mbote tolinga to travail to remplacer ye na RTVA cela veut dire que nous avons préparé nga Rose Namira to remplacer pour l'émission na ye artiste en danger alors talasco place nani RTVS 1 nanga et Simbate émission zo banda 17h en direct oh là là skota rande place za na Gombe wana kuna na kati yango ndo mona kikeno na Simba kite Rose Mwadjabu aye kozwa place wana akomi ko présenter émission wana pourquoi ngasko na bisa ki vienga bilokola oyo ya samedi ezaka bo filmer après boyo ko diffuser yango comme ça ngana salaka oyo ya na filmer to yo ko diffuser alors je crois premier jour to kendaka poto sala yango to kutaka couranté yango sala keno na sala émission wana te mais na travailler na vient tsaka na makambu ebele neti lelo vie ya Yandi Mos za ko faire partie na ba démarche wana OK place nyonso mukanda wana ekota nazala na kati ya mutuka wana oye pa ya bedashu na kenda oye pa boye na kenda donc on travaille azala muto mu comprena azala muto bando silika pampamba mais soki bo bebani ozongi lobi na ngwa otuna moi ça silika boyete yo penze monana ata na mobile okokofanda na yete voilà ce que so moni message neto yo ki voice na imbala moko bandi osika
ata mususu bo potana ki na yebi jour mususu na Yandi Mosi na RTNCD Ngwasuma totika ba démarche ya Yandi Mosi bakomi wana masa Yandi Mosi alobi atumbela bango ba biloko ya mabomu na alobi te banda tongo na bimaki ndako na mama bana esimba te na fanda ero yo na mwa luengebo olobi bo epona nini tobebane mama na bima wana na tika bango na Yandi Mosi na tika na mutuka wakati na osala ba Yandi Mosi bima abandi ko belelanga mama zonga ngabia Yandi Mosi na zonga na ngai te na kena komika na coin place bazwaka na coin wana ya entrée ya RTNC wana na zui moto ba otalanga neti baje na tika bango na Yandi Mosi place wana na tongo nango 5h voice kotanga na téléphone yo musala ngo na monitor osala te yo mutu nazo préparer yo mutu nazo sala boy donc il était quelqu'un spécial mais ce que je regrette exact mentalité à communauté na biso. Voilà, Jika, avant d'y arriver là, Chaka Congo était très très important et c'est vrai, mon ça en moi défaut naé, donc c'est un peu ça. Beaucoup de témoignages à Chaka Congo, ils sont vraiment efficaces et ça lit bien bisogno surtout dans ce témoignage il y a Chaka Congo. Alors, organisation et qui est demande à Chaka Congo soit mutakufi, Chaka Congo est là au four et au moulin, à Kota ou à Bimawa. Parce que bien nous avons un groupe naé. Organisation et zo salamandeni parce que depuis Mutakufi il y a cela 5 jours déjà organisation zo salamandeni. Merci beaucoup ma chérie. D'abord problème y a ça au Congo zani. Azala qui est moko au four et au moulin. Voilà. Ozo comprendre. Ndema bien. Cahier d'adresse. Atandenge ba tebele bazoganga. Cahier. Et cause ala ye moko akoti nango na mabele. Et à la place Moussoussou Yaya, à tout le lobby que nous on était les disciples de Chaka Congo va fungoler le porte. Mais hier moi quand on fungoler le porte à côté tu peux afin du ministre face à face, à tu peux masola linga tele mais la paix. Mais est-ce que ça y est qu'on na batu na bureau on a pas le bac so inga na zate yenda zali. C'est ça aussi peut-être. Bon là je ne peux pas dire na ko ko baté mais à quel cahier d'adresse na yi. Cela veut dire que non ba o bati kali bango peut pas créer ba cahier d'adresse na bango. C'est quelque chose de très, très important. Parce que je sais, place où on t'a à Congo, qui n'a pas pouvoir à Okota, pour nous, toi, c'est quoi? À ça, là, on a minutes à moi passe. Mais, ce qui est volonté, il y a quand même un œuvre, wana, tina souka, kolongola ba incompréhension, balit ya leadership, et kendeli bosso. Mais ce que ça passe, tozo ou la leadership, tozo chambongo liboso. Everyone est évolué et kokundama. Donc ça Congo okende na ba evre na nyonso. Po evre na yebana kezani ni pona matanga. Je me rappelle tango pauvre Guy. Oza ko sala théâtre pa mwemba gauche akufaka. Soki ta Congo te. Mais elle est là, c'est un ténèbre. Mbele Guy alinga kiapula. Guy Mario. J'étais parmi la Guy Mario. Organisation matanga, on est bandeliti souka. Tous les bitumba. Tina souka. Mwembe gauche à l'obité. A koufi azaki sous na groupe na yetu. Mais ta Congo akunda Guy Mario. Ta Congo bunda na bedashu. Po ba kotsa Guy Mario na mabele. Na cercueil ndenge nini. Imaginez cercueil famille lobby, ba kene ozong sambongo a cercueil. Ça Congo lobby e simba te ka cercueil na tostozu yango wana. Famille ba lobby te faut ba kene ko vérifier na ba théâtre. Yango na tuni na mona ki bilongi mususu. Ezata te so mutakufi ba tunyo se faut basangana. Mais bato ba banda ko loba ta Congo musika na biso. Lelo baza wapi. Lelo ba théâtre ba koma okufa ta matanga na bango yoka na ate. Mutabando pe sampler ya matanga ba théâtre Chaka Congo. Lelo ba benga biso c'est la ba voice ba que mutu boya kufi comédien boya kufi. Journaliste Evelyne nani Evelyne Kamo. Mutu akundi Evelyne Kamo nani. Ça Congo. A kota na place ba kota raté pour Evelyne a kota na mabele na honneur. Ça Congo akundi. Il était mauvais. Mais ce monsieur-là, ce qu'il a fait, c'est incroyable. C'est pour dire que non, Nadia, vous avez le mot que vous avez, vous avez le mot que vous
Bon reconnaître ba bien fait à Moutouana Tangwazana Bomo. Voilà. Ce qu'on a Bomo, son Nina Lobakeno, Nadia c'est une femme. Or, Kandanaye. Or, mais c'est une femme. T'as la qualité à Nadia. Bravo. Mais ceux qui offendent à Kaka, pour critiquer, yaya, lelo, na koma kumona na ba groupe, les grands baoba, les grands monuments, mais ça ba groupe autant sousou, babanda ko lâcher, babanda ko fingaye, babanda ko tala, imaginez votre théâtre baloba qui matanga na bango ba monelo ya ta Congo te. Mais si koyo, ba théâtre baloba matanga na bango mo sa Congo te. Mais ceux qui totali bien ba maman mo boy mama e wasu chaka koma kina ko kundola mama wana tina mama nga fula na kati. Merci. Alandi ti maman na kufi maman ndita chaka Congo est toujours là. Mais ceux qui battent théâtre baloba ibongo bon ezara ingratitude o bato mokili tozala na lokola bato ya théâtre bazala na leadership na bango ba monaki keno ça Congo azobima côté na ye côté neza ya ba musicien eza ya ba artiste comédien te. De fallait attika la côté à ba musicien à côté à ba comédien. C'est ça yango loba qui est équipé mututé même prendre as artiste parce que thème na en tête na ils toujours artiste en danger. C'est ça. Alors bah il était que artiste musicien en danger comédien en danger c'était pas ça. Et voilà aujourd'hui ba oba lali pour dire que organisation na niveau d'association c'est trop dur parce que yé mon konda za kitete ezaka kana mais tu bandana na Jérusalem c'est vrai partout aux ala mais na kati d'abord na yango na lingana loba les seuls où ezali ko résister malgré ba quoi que ezali révolution culturelle artiste en danger kufa ezali mais normalement na minicho yango nde il fallait qu'ils aient en tête parce que ezali première association na ye yango nde fallait qu'ils aient en tête na nyoso ce qu'on nanya au telema attention balobi ke Margot a telema mwana na ya mwasi ayebi bandeli suka ayebi te a diriger na nikuna na kati to yebi te artiste en danger vice na ya zana to yebi te et là on a maîtriser bien sa révolution culturelle artiste en danger na maîtriser là on moté ce qu'on monde si ko soto lobi ke non ba sangisa ngo nyonso ba se présenter bato bazana artiste en danger ba kolinga ba na révolution culturelle to éviter mais ils sont obligés de le faire parce que muta les seuls moyens et les seuls là oyo ko telema pour na osangisa bango oyo jusque là mobilisation ezali moi nini malgré ba quoi ezali révolution culturelle nde oyo ezake no ezana bingambe ezali pe na bato bazana makasi baza kotelema mais c'est que est vrai jusque là organisation moko ezate mais toyoka kikeno bandeko na ye ba uti déjà ba mboka baye déjà alors ce que yebi keno bandeko moyi baye cela veut dire que no kalaté programme est comme officiellement parce que programme est bimara na maboko déjà ya famille déjà mutu déjà 5 jours yangoyo akufaka dimanche akufaka dimanche je crois si je ne me trompe pas le 26 na été sur la journée alors bambomaka et lundi alors nde bambomaka et lundi déjà 5 jours yangoyo tous à la sûr que non les mercredi tous à 6 samedi programme ya matanga ta ko web. Ok, merci beaucoup Jika pour citer un mot par rapport à tous les artistes et lancer quand même un message fort n'a artiste et surtout et puis un mot de la fin par rapport à cette émission pour bazo performance. Merci beaucoup. Et là on a koloba to e ba grandeur ya bato bazaminene. Peu importe mutuana. Lelo na kolo na ko pese exemple ya Koffi Olomide. Koffi Olomide azana rivalité na Congo. Pourquoi na koloba bongo? Parce que Koffi Olomide ana mutu ya génération na yo obakosa la face na monde de musique. Très bien. Azana mutu ya génération na bakosa face te. Bato génération de nyonso balala atikala yemoko azobunda na bana. Alors aza monument oyo bako simbate. Mais ça m'étonne moi na moko boya bimi na pamba dans les vides azofinga. C'est la même chose lelo avec Baoba, avec mutu akunda abikisa. Abikisa. Combien de personnes baza en vie grâce à des marches ya Moutouana. Alors, lelo Moutouana na mini chode to lo baboyi, alali na morga cinquantenaire. Alors là on a osenga na ba association oyo yemo kwa créer. Bocha biloko nyonso à côté. Bocha bozala liboke. Po bokunda ta Congo avec honneur, avec respect. Makele les alate, kimi ezala. Ce qui s'agit que non, boko kokota na banda kwa ba konzité parce que yé ministre ya culture ayebayi. Moutounio so yebi, Batunio so et même président de la République a Congo a Koufi. Cela veut dire que non, vous êtes obligé
ya okendo beta ba porte bino moko pe boningisa ba poche pota Congo akunda avec honneur na esengo na kimia na bomoko naza malade mais na telemi po kaka na sa l'émission pour na honneur ya ta Congo pour départ quand tu m'appelles nanu na honoré. Voilà, merci beaucoup Dado Taïfa et je dirais ceci, les musiciens tous sangana tous à la bomoko, les comédiens tous à la bomoko, les journalistes tous à la bomoko, pour tous les chaque on a honneur chaque azala mutu ya batunyo so. Moi je lui ai connu depuis l'époque il y a matanga ya maman chaque jusqu'à aujourd'hui. Alors tout ça à la part des choses, Tomika Kolele vraiment en honneur, ba oyo nyonso chaque Congo asali la bino bolamu, botelema. Na ba o asala te po yo zaki na ba s'il vous plaît, tant moninga déjà koufi et ça vie et ça le corps dans mutuka. Ce qui au koufi au kiti na mutuko keyo tiki baninga ba continuer. Alors tous on c'est les ascenseurs et que vous allez bien makasi. Merci monde pour na ba image et kito ko merci na ba toutes vos occasions ya kolanda émission bo s'abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur les cloches de notification pour vous rataka et l'autre côté. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Mon ADGB, la femme selon Jésus-Christ. Je vous dis bye bye.